vi. Sur la côte d'Anganga, mais restez tout le temps de la Congo. Nana petit na ina sola. Richacha. Mais ne pas immeuble était. Vi. Oui mambo. Siko te na tuni. Mais babi que je suis bon mat. Siko bazo na sur li bomba ba osali sanga me yo sananga. Est-ce que mutu wana nanganga? Da mutu akeluka. Est-ce que baza normal? Batali na état d'âme na bango. Kombo na yona mtozolo. Nga pombe za Firenze le gold numéro 1 ya Afrique. Nga ya Congo te. Numéro 1 ya Afrique. Ebi to ya combien na Londres? Bido boza batanzambe te bino famille banganga te. Siko nga ngona na kotanga. Mais na to mo banganga na famille. Ah. Bon, ça n'engage que bato aluki bango. O muto azo sali sur ça. Azo misalisa, azo salisa bato bazo bakeluka e. Na luka nzambe na sambe na kanzambe. Banda na bota mati lelo na kotanda ngonga te. Richacha, tu es mon frère, hein? Yo osa vita imana, yo kosa ate, et pour oya yo kata ate, au monde salibo vita imana zongi. Au monde muto bazo luka mutu na yo. Au monde bato bazara na ngai, o bazara na bolingo. Ya nzambe ayebi ngana mutu na bango. Ba moninga ba sepeli déjà. Na le loko le belete. Neni kana faire voir bato na ngai. Au troisième cabale, ba osala pour la personnalité na ngai. Hein? Nabandaka sera papa Wemba, sera ba Foridol na 92-93. Balabi o PD pour na papa Wemba. So mutaza muta papa Wemba a PD. Et obi na 93 après Foridol. Et souvent en deuxième année là, ndi Kofi Aye biso toye. Oh magie. Kasi magie ngo ya sala ka bon titre. Est-ce que ça dit biso bato magie? Biso bato magie te Kofi banda zonga kinti le banda ba considérer là. Ti le sel puis le combien? Ko le ka 10 ans te. Lelo tanga na bien. Na saka ti lelo banano na 3 ti lelo. Ta ti doit na 2021. Siko na Foridol eleka esimba te. Ba ti magie to zwa gwango. Bato ba komo kota banganga boko momona ba robino moko. Siko yo lingala no bani. Yo modinga to sana o yi. O moni moi o mobimba. Richard koko sanga te to kuta no combien de fois. Yo pesanga ka possible bato na bino que j'étais ba journaliste. To kuta no combien de fois mki. Mais babi que je suis bon mat. Siko bazo nazo li bomba ba osali sanga me yo zananga. Est-ce que mutu wana nanganga? Da mutu akeluka. Est-ce que baza normal? Batali na état d'âme na bango. Batu na mutu akeluka nganga. Soki ye mo kazana no bien. Kasi botu na eti. Batala na esprit, batala na état d'âme na eti. Yo voyager OK na kombo mutu. Olo ke na kombo na yo. Loba ke na uti poto na poti ba prison belé, buno bat bo déranger nga bata Congo. Nga na kota prison te. Tozalino elo ka ezala yeke nazangi mukanda pour un moment. Après na landela ba procédure ba pesa mukanda na ngai naza stable lelo. Elo ni yoli na bakisa. Oli ba paso lukela ngani. Ba paso zilanga na ba CD. Ba zo lukani Kofi abwaka ngai, Fali abwaka ngai, Héritier abwaka ngai. Na ba musicien ya siko pour na message ça ba na musique. Mais on ne peut pas coller arrête. On ne peut pas changer ça. Yo kasi vision ya nonande e ozalaka lelo. Papa mba pasa kufa nae. On va chercher une soute aux oies. Au lieu pour tous les jeunes, on a la tasse d'ailleurs. Papa, il m'a séparé d'ailleurs. Moi, effectivement, on est sali et puis c'est un bongi. Bah, tu vas faible, va profiter. Petit dans la cause, bah, il va comme ça, tout comme on le cala, c'est nous. N'a la fin de mon amour, soit ami qui liste. Yé monanga, sur le batu, bah, tu vas y aller dans l'équipe. Moutanga, il y a la senga. Aso Lucani. Babsuwa londo baby kombo nan. Na lobi na yo kombo na yo na mtozolo. Nga pombe za Firenze le gold numéro 1 ya Afrique. Nga ya Congo te. Numéro 1 ya Afrique. Richard na yebisa yo na bandiri na répéter ba tozota la cassette oyo. Na changera maloba na ngai te. Testament o patika na Londres.
pour la Londres yo ok lukango obi testament za pana papa il m'a tika testament en Angleterre ba que no luka dani lunga o a betsa conseil à Rex o a bi balete moko il y a mon gros collègue te o ya Rex o ya ngai o papa il m'a tika testament est-ce que ba ko bimisa cassette on a ba tiango pe na ba média ba faible pe batala ba ba ke papa il m'a tika testament na ke numéro era bango yo te petit on éviter question te ko kata te ko éviter question bali bolingi na loba bino bozolo te fona loba te na linka na loba yo banga Ousmane Kaluchi poani obanga Ousmane poani olobi oyokite pardon oyokenga na lobi na yoki bien te oyokenga to sola Ousmane c'est mon frère Ousmane c'est mon aîné yesi mangai soki groupe bato bada faible o bato tambola nae ba ke coacher na ba kabalo wana ba mo ba ebilo ba osala bino ba raza mukula za sage est-ce que sagesse ya ngwana na makambo ya sagesse ya ngwana sikolobi mpo na vita emana miso ndito ozwa yo rechacha ngali ça son monde vite maintenant na la bali kelele nous allons confinement omoni vite imana nous allons confinement ezongi chaud tout ça va venir biso petit na ngati poli ba petit na ngalo de bango tindika poli do dembe kelele ndoi a présenter nga poli do dembe nza petit na ngai ndoi ça va toi ba ndikote me toi ba ndoi na Congo yembe nza ngape mbe nza nzambe est-ce que vous comprenez vibe muto kongo na yembe nza so ba lio nzambe est-ce que ba sepela na ma pose aso ba voiture te obi oyokite venga mam na lobo na betela na loba na elo moko bato balobi nga sona sa parole so loba na elo moko tout seul gama c'est so bato balobi vie so des aliboma mais tout va na vie tout ba on to men to ba va fodi kati siko muto wo oyebi elo mona oyebisa bato oya media mokilimo bakapte nga omona poto nyonso mobutu auta afrique ayaka poto abwaka ngunda na bandela motutu auta afrique ayaka poto abwaka ngunda selo procédure makambo oyo lobi tango komeli motato yaka babenga ngo arrivage oyi okomi oza na makambo oyo oloba makambo oyo oloba oyeba valeur na ngote tango oumela okota na kati ya système ba oya yebso ba avantage ya makambo oyo lobaki na ma désavantage ya makambo oyo loba ite bien ba ha fuza na foka na kosi ne ona ngai eza na musu yo mona ke na poto na piso kamo garçon mo entre guillemets entre parenthèses na garçon mo na yebi na poto atambola normal mais azaka na libende na lokolo so ozo mone mo yo mona libende ezate yo zo mone ka mutalati alinga ape bilamba mais na mutu wana ndinga sana libende na lokolo na ndinga secret ya poto tanga bwaka batuna ye question mibale apa ngunda na siko na physique no na nzoto wana problème ni a expliquer minele bachele libende na lokolo sala accident rishazo na ngai siko mutu wana na ndinga leta ya yebite ya yebika ke ya bwaki ngunda ok na procédure sur mutana na ndinga ya firme moko ya logique neti yemo na tebe quand même libende azana ba pourcentage moko o na poto ba ko yebise ke non yoko osala le sur des heures d'ita suka po osala handicap ya osala ezana bato musupe musuba sala ate oso comprendre abele chose sala moi handicap mo na nzoto ba biloko na tout ezaka ba biloko poto mutango nani na so pesa ka exemple ya batu o bazaka na mo ba handicap na pesa exemple ngala ko na cause la physique normal yozo mona ngai bo se le su na liboko na ngale su na pachanga libende na pesa exemple yo yebite yo yebisanga mutango na tanga komo na pesa exemple bata poto bazo comprendre il faut le parabole tout ça dans médiate okosa sentiment nous allons vite imane zongi non ça la sentiment ni na sepeli na moni quand même attends moi osunga 2 minutes o moni vite imane osunga attends 2 minutes souci na yeni nga na personne ça intervité mais yo te singa chez mon frère biloko ba sala ba câble contre ta personne ba te pe ba linga ko ba sali ils appellent ba tout et ça la ba passe pour éviter ba to la ba dans la confusion les sur ya média ya d'information oyebi ba kumi bali bo sala vila nga kwata azalaka na sida Kofi il y a 20 ans passé 30 ans passé sida Kofi bimate ba de pure bakola ba de sona ba bakola monde l'écart na mo facile
bolongo lisusu na sida bokoti na viol après 10 ans esila te esila siko bino bosali bakabane bato bazotala siko nga kasi saka lokwa neti bokosila nga na viol siko bato bamoninga na sa non badusu babi kozali boma na minute media de panzani wana eza media mais yo yango zo bati ozwinga kasi po to longole ba polémique wana pourquoi yo zwinga zana sincère répète message yo tili bana bandal ba petit na ngai na tike belé na ba frère na ngai na yebi sala bango pasi na ba biloko baso yoka mais na condamné mingi mutute na tike ngana mabo nzambe baza batu baza banyamate baza batu baza pena basalaka oyebi to yaka combien na Londres bino boza batanzambe te bino famille banganga te siko nganga ngona na kotanga mais na tout monde banganga na famille bon ça n'engage que bato baluki bango o muto azosalisa na kisasa azomisalisa azosalisa bato bakeluka ye nga na luka nzambe nasambelaka nzambe banda na botama ti lelo nakotandaka ngonga te so nakotandaka ngonga mais nasite tolabete na kongo nana petit na ye na sola richard mais natoka baimmeuble te mambo sikoyo te natuni richard ndenge nga naza boye nde ozomona nga eloko nini oyo ezogene bato ke neti bakreye ngai bapolémique ole baluka nga basolana nga eza nini te babi baotraite na nganga wana te nalobi omoteke ye oza mayele pourquoi oluki nga po tosolana nga parce que osepeli te eloko napesi exemple bino bolingi nini te bino bolingi nini batia na réseaux sociaux nde batiaka na batitre wana te ekota kaka bato balingi nini batie na réseaux sociaux fati boye batie neti eloko moya lokuta siko bino bolingi nini fasha leka alobake babetinga masasi te na Maroc naza vivant eloko bolingi esalama yango wana sentiment nous allons de Fatia président du Congo. Sentiment nous allons de Fatia président Congo c'est pas la hôtel Fikine école primaire na mama sala na malula. Na se présenter nan. Batumi man ko abaye banga na butama na bandalti na butama na Joli Park na ma campagne na ring 1. Na sala d'école secondaire mobima na bandal. Ba masala nga unata ngelo bango. Emos baleka vigile putu tutanga na Richard Mwambo. Richard Mwambo. Manager a wenge wana ba masha na tutanga na bango to sisa na bango bana bandali webi to binjoli na lubaki na ko père wana e bugume sa bandali ba camarade na to sisa na bango place to diplôme baza le lo vivant tout bien na France ba petit na ba jaré ya na ba nani ba comment on appelle famille jolie aujourd'hui ma question na tourner que sentiment nous allons de Fatia président du Congo na minute. Mais tu vas dans le cas congolais. Dans le bien, il y a mon angati to déjeuner na fachi. Et pas nzuri na toute une question. Yo bien entendu. Vous avez la photo wana te. Olinga ka ngala luba. Ngala kona na motel Fikine. Nga mona malula biso ba première promotion ba kati riba ya malula biso mutokota bataliboso. Banda première et sixième première to diplôme, le certificat. Donc kona na fachi na motel Fikine. Yo bien go. Tout dans Congo, ngala mona premier commandant de force navale ya Congo. Mbenza Malangi. Otre matanga te. Monsieur Moutassala aimait sa paix. Pierre Autokfaya, il année 2 ans passés. Autant il totalité. Au début, nous avons dit dans un natif, il y a Joli Park, ma campagne. Nabandela, Ngaï, natif, il y a Joli Park, ma campagne. École maternelle, na Prince de Liège, na Gombe. Yo tanga na cité. Batutu ba dit que yo zali na mboka. Et ngana otanga na Prince de Liège, yo sur le maman un kilo. Et ma kilo. Maman yo zali na rivière. Et ngana otanga na Prince de Liège, na Gombe. Dans la classe B noire, dans mon colonel Massif. Oui. Yo sangai, ce qu'on a eu, babenganga l'orfèvre, en français sang bleu. Oui, sang bleu. Noblesse dans les sangs, il y a un beau tama, banda moana, tia au cola nango. Il y a un monique, moutango, à ta pointure dit. Il y a un zomo en Angleterre, noir et blanc. Et on a battu tous à 10, 50. So na bandela oyebi Jean-Jacques Mande oyebi Nicolas Mande oyebi ba garçon sai ba jado ba Gigi solo na bango ba na Congo ba oyebi sa yo groupe ba na limito na to ba mona number 1 ya Afrique na number 1 ya Congo te ya Afrique
Richard, na bandela, na le on a volume C, mais année prochaine, yo to le on a volume munene. Total à l'éloté, total à plus tard. Na bandela, na sera number 1 ya Congo te, ya Afrique. Na lobby yango, o ya Moniki. Ah ma vie. Nazo contribuer, to nazo chambu de yage. Yo ça en Angleterre, ba la cassette. Na obanga te, na pi na tre. Luka mutu asa achi fouin. Atana 1 seconde, yilangai. Ok, to kota na donner Mbenza. Mbenza lobi nini pour la vita imana. Sentiment ngo ne vita imana songi. Ebi vita imana, ya mambo to koli na vita imana. Zamba mna biso. Richard, wana Richard, linganga batu bakosela ko makambo. Na vie, mais yo kokosela batu makambo te. Eza ka bénédiction, yo ka benga orana étoile. Linga batu babulisa ko diba ça. Vie, le 31 na kende. Richard, te na kosote combien de combats yo muninga na. Omonelo. Le vita imana, vie. Richard, te na autre question. Te na super espace na moi temps oyo. Tout ça la moi de bref il y a 2 minutes. Richard, yo za en Angleterre. Combat ni babundisi ngai pe. Oh yo yebi. Le makambo na yo ba osali solo na Congo. Wala posto si siamo. Vi. Omoni ba tutu ba rafana na ba tutu balinga ngai. Kisha tuna nini? Ba sepelite. Oyi poani. So to find na poto. Oyi biso la pesi de la forêt mbote, jungle. Oh de la forêt et saliboy. Par exemple, oyi ke elo to salibo so tuna ni to vérifier. To ça la bateau to yebi ke de la forêt sur la bon à sur la bien car soit bateau celui va misser le va bimé le va pêcher dans un espace pour ba les kay dans là na so tout biso oh papa chéri mon pour la saliboy to faire comprendre yo to na bateau ba roger ngandi ba ça ba mosala ba ça to benga bango on comprend to on ka to faire formation na base ba pesa ces formations et là on vit imane sali kasi omonte ya kona zo sepela na omonte na pesio na cordé tout la nini ba ba senga bi mission na cordé na cordé ka yo poto sala no chaque jour na même des quartiers to so mela ya ngo vita imana on va s'appliquer quand moi Jordan moi ba disquare et ça la ga moi sécurité gars congolais dans la souffrance ma ouais trouver et pauvreté il faut et non il na loba pauvreté za mabé et ko comme suna ba matali ba kama makanisi moko boye ya lokuta ba élige zo utawapi na pauvreté il faut passer l'effort pays wana batala des classes ceux ba pas que des classes ba o so misala ba o na passe ceux ba classe exactement bo na ceux ba tende ni bo banaliser l'école so politique na so tanga boye eteke peta vie nda mabete ndenga poto etona poto agama ya siku bo beti masolo ngo isimbi na mati nda mabete moninga mamna bo etel ngate me vie ngana na vie to bae Richard, maman n'a pas banal 100%. Ngana natif banda